disposé en ma faveur, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Na kombo ya tata mwana tata mulimo musantu. Amen. Liboso ya kolimbola tokobondela. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Papa Simo Kimbangu Kiangani, muzazi mwema, tayari tunakuwa mbele ya macho yako katika kipindi hii juu ya kuweza kuongea neno yako. Hakika Papa, hatustahili mbele ya macho yako. Tunashuka chini ya miguu yako kuomba rehema yako. Usiangalie uzito wa makosa tuko nayo, angalia tu basi onere ya kazi yako. Mama mwilu mama, hii Biblia iko kabambi pori kabambi, mimi mwenyewe sitaweza. Na kuomba mama, unikamate kumukono, tuingie pamoja, tutembee pamoja, mwanzo ti mwisho, unitengeneze yenye kwa ya lazima, sie bote tupate kufaidika ile siku yako ya hasira. Mwanzo ti mwisho tunajileta mikononi mwako, mfalme mwema, kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu, touti kotanga mikanda mibale. Totangi na mokanda Exode chapitre 20 verset 1 à 17. Totangi pe na mokanda ya Luc chapitre 22 verset 28 à 30. Na mokanda ya liboso wana biso nyonso toyebi deja ke ezali mibeko zomi, pamba te ezali leson batangela biso tongo pokwa pe bisika nyonso tosangani. Mibeko yango zomi ezomaka ndenge nini? Nzambe na biso asalaki camarade vraiment ya koko Abraham, mais tangu koko Abraham azangaki kokokisama ya sengaki ye, akotisaki libota na ye na boumbu. Wana ezali leson ya liboso, Nzambe azaka na camarade te. Na boumbu wana Nzambe azali Nzambe ya mawa. Tango esepelisaki après 430 ans, abimisaki bango na boumbu. Nzambe ya mawa abimisi bango na boumbu wana poni mutute bango nyonso ndenge bazaki na mboka ya boumbu. Abimisi bango mena nzela zongisi bango na nzelo ye alingi. Apesi bango mibeko zomi, basalela yango po ete bamibulisa bakota na mboka ya sika, batu ya sika. Ya solo mibeko apesaki bango yango wana azali ko utiliser Moïse neti président na bango. Moïse ate yango na bandeko na ye, me bato sakite. Nzambe asali ba stratégie nyonso. Suka lobi na Moïse apo na banongi zomi na mibale batala mboka yango. Bakendeki kotala na kozonga, baye kopesa lisusu sango na bandeko na bango, na mama Marie na Moïse. Mais 10 bazalaki na kondima te. Mibale Yoshua na Caleb nde bazalaki na kondima. Tala oyo bazalaki na kondima te, vike bazalaki ebele, batu nyonso balandaki bango, epesaki pasi pe kanda na tata Nzambe. Akanaki alobi libota wana ekokota na mboka elaka te, asilisaki bango na esobe po bazangaki kondima, bazangaki kosalela maya sengaki na bango. Azo salela bango bolamu lelo basepeli, lobi baimi asali bango balamu bazotala malamu wana te. Bango ya mabeka kande ezoleka kalibuso. Nzambe asilisaki bango na esobe, me bao bazalaki na kondima Yoshua na Caleb akotisaki bango na mboka elaka. Mama Kimbangiste lelo ezali epa na biso ngai na yo. Biso pe Papa Simo Kimbangu, Nzambe oyo ayebi esika azali komema biso, alakisi biso ke tokomi pene. Nde azosala ba stratégie nyonso po ete yo na ngai tokota na mboka elaka. Alobi totosa kaka bolingo mibeko misala. Komprime misatu wana ezali kisi oyo kosunga yo kokota na mboka elaka. Me mitala, esko zali kotosa yango? Esko zali kosalela yango? Esko si oyekeli yango ya solo yebi deja yango, me kosalela yango nde mama na likambo. Nzambe azali na camarade te, Nzambe azali na ndeko te, Nzambe azali na motema te.
koloba te na kobongisa ta lobi oyebi ngonga te oyebi mokolo te bongisaka du jour au jour nde tina toza na baere ya mabondeli po ete ntango ava olingi obondela okobanda nanu kosenga bolimbisi po ete nzambe azwa esika na kati ya motema na yo nyonso wana ezali bastratégie po ete ngai na yo tokota na lola. Mais est-ce que yo ozo exploiter stratégie nyonso wana po ete okota na mboka elaka? Mama Kimbangiste nzambe asaleli biso bolamu nyonso tala esengo lelo na ngai toza na mwanda po kaka nzambe azoluka ndenge nini yo kozwa mapamboli. Baninga na biso bazangaki kokota na koyimayima yo mpe ozali awa autant de jours ozoyimayima te ozolobaloba te okoya kobungisa likabo nzambe apesi na yo pona kaka na komema matoyi esika nyonso bato bazali koloba ya yo fungoli. Mama Kimbangiste talaka na miso yoka me koreagir na likambo nyonso te zala mayele. Papa Fuma Mbanza aloba na biso soki mutu apesi yo mayele zala nanu na oya yo toyebake toye awa na stratégie ya nzambe alingi apesa yo likabo na libota na yo na lingomba mobimba na mokili mobimba à travers bateau de pêche oyo ye asengaki yo Mama Kimbangiste osomba ezali kaka intérêt na yo te mais intérêt ya mokili mobimba ye bakobatela maya azali kosenga na yo po ete mokolo wana ya kanda na ye yo bikanga na bika tokobeta sete na mobeko elobi na biso okolula te mobeko ya suka wana. Kolula ezali komema batu na pasi totala kaka Mama Eve na bomengo nyonso nzambe atieli ye azalaki ata na pasi moko te mais Satan asalelaki nini kolula na ye oyo ezalaki na kati na ye alobi oyo soki na utilize kaka oyo ye akoyoka mpe akolanda ngai atuni ye kaka esika bapesaki ye mobeko kosimba awa te kolia mbuma oyo te alobi na oyebi ntina alobaki na yo bongo po ayebi ke soki olie yango okozala lokola ye. Bamama na ngai ayoki kaka kozala lokola ye epesi esengo na motema alobi wana ndenge nazali na kiti wana kaka nde na kofanda aluli akepe kozwa mbuma wana pamba te azalaki kolinga azala lokola nzambe nzoka nde bakosi ye. Mama Eve aye kose retrouver asi abebisi alobi na kokufa ngai moko te akepe ko influencer mobali na ye ye pe akoyi Papa Adam yo pe lelo ngai na yo tozali kotambola oyebi ke yo kokota te obandi kotia masengenya ya mabe bamontage maloba ya ndenge na ndenge po ete okende yo moko te. Mama Kimbangiste ezala mayele tangu mutu azali kobetela o masolo mituna eske ye penza na bizaleli na ye akomona nzambe ndeti ezali important koyekolaka ndenge ovandi eske batu oyo na vandi na bango baza na bizaleli oyo ekopermettre bango kokota na mboka elaka esika nzambe abongiseli biso. Soki omoni bizaleli na ye kokani te na o nzambe azali kosenga benda nzoto esika makita ya mabe ezali bakoya kopesa yo mayele o Satan apesaki na Mama Eve. Eve akanisaki ke abiki nzoka nde akwei ya kufi yo pe mayele bazali kopesa na yo eya komema yo na kolula te. Kolula etindaka mutu koboma baninga kopesa baninga bamaladi eye na zuwa eye na makambo ndenge na ndenge tolula te zala na opposé nzambe alingi yo alingi ngai posa na ekaka tokokisa bolingo mibeko misala po ete mokolo wana ya kanda na ye yo obikanga na bika posa ya nzambe ezali ke biso nyonso akotisa biso na mboka elaka me mayele na yo conscience na yo ekoka kosunga yo pamba te soki okosalela conscience na yo te okoki kokosa yango te pona kati na nyonso ezali kuna yo moko oyebi nzambe siko nde ayebaka ya biso nyonso toyeba kotosa ye tozala na kolula te po ete mokolo wana ya kanda ya nzambe tokoka kobika. Nzambe abongiseli biso makambo ya kitoko
tokanga kaka motema toyika mpiko tokolonga na biso ndeti na tokendeki kotanga mokanda ya mibale mokanda ya Luc oye komami na ye moko Luc azalaki na ye moyekoli ya nkolo Yesu te azalaki docteur mais asalaki recherche na oyo ya liboso wana bandaki kotuna mais suka wana atunaki lisusu te ayebaki ke asi akomi moko kati ya bayekoli ya Paul nde na mokanda ya mibale oyo tolobi oyo biso totangi ezali mokanda ya Luc mai azalaki kotuna me na mokanda ya misala ya batoma atunaki te azalaki deja moko ya basali ya Paul awa esika totangi ezali lisolo ya nkolo Yesu azali koloba na bayekoli na ye bino bozali ba oyo bokangaki motema elongo moko na ngai na tango ya pasi boyikaki mpiko na yango na bongiseli bino esika ya kitoko ndenge tata na ngai abongiselaki ngai esika nini bokolia bokomela bokofanda na mesa na ngai bongo bokojije mabota zomi na mibale mama toza pe na batata na biso awa bazali kolanda leson wana ezali epai na ngai na yo ndenge touti koloba kuna okolula te wana okosala stratégie kokanga motema tozali kotraverse ba moment très difficile ezala na lingomba ezala na mboka ezala mokili mobimba ba épreuve ya ndenge na ndenge mi papa lobi na yo zala kaka na kondima faites-moi confiance wana papa lobi tia kaka ilikia na nzambe papa Simoki Mbangu Kiangani ndima ya sola azali nzambe kanga motema po akoki kotinda na makambo ya mabete soki yebisaki mama général abimisa biso par-ci par-là pambata zotala mokili mobimba boya ba mama na ngai boya kosunga ngai na mwanda bobunda etumba na mabondeli na distraction te tindenge bato ekoya ayebaki tina papa aza gestionnaire de temps ayebi nyonso ayebaki ke tokosala awa mikolo boni me biso na bomoto oyebi ke nake kuna na kosala 2 jours awa ozali kobunda koluleza na katotenga na kokende boyinga na kosala boite ozali kosala manso po to sepetisa nzambe na yo tolali awa na butu mutu na mutazolela po te nzambe abunda bitumba na ye biso to kopesa kaka maboko me ye azana makasi nyonso likolo pese pesa meni ye azana pouvoir nyonso anenclede akoki kobenda bato wana pe komi awa me apesi yo mama Kimbangiste na likabo malamu yo bongiseli ye osombeli ye bateau de pêche epesi lokumu na mama Mwilu alobi bakende na esika moko bavanda esika moko basolola malamu babondela malamu bazala na boyokani bazala na bolingo ya solo bongo likabo oyo na bongiseli bango nakoka kopesa bango yango yo esika ovandi awanga na telemi eske ya solo likabo wana onzambe abongiseli biso ngai na yo tokozwa yango mama Kimbangiste sala effort nkolo Yesu alobi na bayekoli na bino bozali bao bokangaki motema elongo moko na ngai na moma ya pasi ngai na yo pe tozali ba mama o bakangi motema bazoyika mpiko na moma très difficile nzambe akobosa na yo te akobosa na ngai te akobongisela biso mokili mobimba toyoka mama général azoloba na biso ndenge bato bauta kuna na Katanga baye kotuna yango bino bosalini po bosomba bato biso tosala ba stratégie nyonso meto koma kawana te mama lobi na ye ba mama na ngai mokili mobimba na mike o bazosangisa basombi bato wana tala lokumu ya yo mama Kimbangiste ezali lokumu ya mama Mwilu yo ozali mama Mwilu ya muke kanga motema komisa likabo na otina suka nzambe abongiselo makambo ya kitoko po yo sepela libota na sepela lingombe sepela mokili mbombe sepela mama na likambo tokokende nango na tina ya mobeko tolobi kolula te pamba te kolula ezali komema bato na makambo ya pasi awa na mokili na mokanda ya mibale esengi na yo mama Kimbangiste ata tato yazali koyoka ngai okanga kaka motema nzambe abongiseli biso likabo ya kitoko
to bénéficier yango na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Amen. Totelema tobondela. Mukumbwa se mwane mwanda velela tate tudie na mazulu bika mkumbwa kwa ziti swa bika kifumu kia kokiza bika luzulu kolovanga mavantoto pe bonso mazulu dia kwetu kalumbu kalumbu tuvane lumbu ekiu tia mdila mfuka zetu bonso betu peto yambe didi batu vidi mfuka kututwalani mkuku munuko kansu itaina mkwa wambi kadiki yako kimfumu yengolo enkembo bianfe ya mfu mukumbwa se mwane mwanda velela ane tosengi nzemu. Ekolekate ekosalema banananga 1 2 ekolekate ekosalema banananga bomilengele nasengi bino banase mabondeli nzambe na bino akolongisa bino ekolekate ekosalema banananga bomilengele nasengi bino banase mabondeli nzambe na bino akolongisa bino nayebi etumba ejali makasi kasi solo bana bobanga te longa solo bokolonga botia elikya na nzambe na bino o bana ebana kozonga sima te bokosepela bana o bana ebana kozonga sima te bokosepela nayebi etumba ejali makasi kasi solo bana bobanga te longa solo bokolonga botia elikya na nzambe na bino o bana ebana bozonga sima te bokosepela bana o bana ebana bozonga sima te bokosepela. Na kombo ya tata mwana tata molimo mosantu parti oyo bapesaki biso tosilisi tosengi na oyo aponami mpona suite ya programme aleka liboso.
kokangela biso libondeli ya suka mama national ya Nkamba yo muto koklotire libondeli mama yaka tuso mbote na bino banso balanda émission masolo tozali awa direct à partir ya Mwanda lelo ezali mercredi spécial epai wapi ba maman tout la direction générale nationale ya ba province Europe par tout le monde entier to se retrouver à nakati na Mwanda na tina mususu te na yebi ke boyebi molulu o tozana ngo to événement munene o ba maman kimbangiste tozali na yango o to ye awa ko yamba na mboka Nkamba o ezali arrivé ya bateau de pêche o ba maman kimbangisa mokili mobimba basombi donc lelo mercredi oyo ezalaka te ezali mercredi spécial awa na kati na Mwanda tochi kolanda journée ya lelo mercredi solution na kati na Mwanda tochi kolanda mateya oyo epesa meli biso epa ya ma présidente ya afki ya Bukama yende mutate biso awa na kati na Mwanda nde na ngonga oyo tozali kolanda prière ya 9 personnes nde bozape te bozala toujours branché pona kolanda mercredi ya mokolo mwa lelo ezali mercredi en direct de Mwanda totikeli bino tolanda ndenge nini ambiance ezali koleka awa na kati na Mwanda tolanda Zambi wa usetu sambanga ina mado songe kenda kwa wantwantwa wabaloloka Zambi wa usetu sambanga mwana yetata mwanda velela mfumu ntantu myami minyeke nebeni inga babingi betukundango mukina babingi bafovanga mumwelami kenani mpulusu munzambiko kansingeye mfumu yinkaku ami ngeye yintitusu ami yendiena uvumbulanga ntu ami mundingami ibokanga kwa mfumu yeyani ukuntambulilanga mumongo ani wanlongo mono yalambalele ye yabekitulu mfutukili sikama kali mfumu ukunkebanga kina mitina makabu mamafunda mamingi metekunzungililako telama mfumu mpulusa unzambi ami kali ngeye ubendi ntantu myami myonsono babundi ngeye ukolele meno mabambi kwa mfumu kwena mpulusu bikalusa kumunulu wako luizava bantu baku munkumbwa seye mwana ye tata mwanda velela na bolingo na bino basatu kaka mwana peli mosando nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani nzambo biso toteli motema nzambe na kati lelikia na biso nzambe na kati na bomoi na biso papa to kumisionele kwa oyo ya mokolo na misatu
Pete toni yo papa, po ete bolingo na yo, pe mawa na yo. E mona ni kat na biso batu na mabe awa na se ya town. To fuka mili boso na yo na mokolo ya munene ya ba solution. Banda na butu mobimba biso ba mama na yo to sangana kina kat ne sika oyo. Tina ya kobuaka mabolongo na se olela kat na yo nzambe na biso. Pwete olongisa biso na etumba oyo yo tindeli biso na mboko ya mwanda po na koya kobunda etumba ya bato esila kokoma na ke esika yango ekovanda. Tata Simoni Kimbangu Kiangani mabonde na biso banda tongo etanaki tina ngonga oyo yoso yoki yango. Papa tokolakisa yo nini biso toyebe kotia yo maboko. Touti bipai na misika toyeba kite un jour tokoki koya kovanda mikolo biso tovandi na mboka oyo na mitu na biso ezala etaka tangu tozokoma lobi tolobi kuna bato ekomi tosepeli tozongi na bisika tokovanda kasi oyo ezali mabongisami na yo tata nzambe ezali ya biso bato te. Papa biso bana na yo ba mama na yo tomikoki te kobunda tumba oyo toye kopesa yo mapoko Papa Simon Kimbangu po ete olonga na kati ne tumba oyo ya bato ekoma ndenge ezali bolingo na yo yo moko si kopesela biso message epai ya bamama mikonzi te sika mboka toye ezali suka ya mboka. Papa zala na contrôle na biso moko na moko na mapota na biso totiki na mboka musika oyo nyonso ezali koleka na mokili ya pasi. Tata biso toyebi ke yo nzambe mususu azali te ebandeli mpe suka ezali ya yo yo kaka moto kosilisila biso bapasi nyonso ezali na mokili pamba te ekeke oyo yango nde bino bolakaki biso bato mwini tosepela posa na biso tosepela. Papa kokisela biso ndenge ezali programme na bino basatu ndenge bokangelaka ngo ute bandela mokili ete bokokita na kati nekeko ya mine po ete bosepelisa mutu mwini. Kimia tosengi na les 4 coins du monde, kimia na bakongo misatu, Congo Angola, Congo Démocratie, Congo Brazzaville, kimia na ba gouvernement oyo ezali kotambusa mikili wana nyonso misatu po ete na kati na mikili wana yango nde ekangameli likambo na yo. Nzambe ya kimia, nzambe ya bokasi baso, nzambe ya bolingo Papa Simon Kimbangu elikia na biso nyonso topesi yango na maboko na yo na kombo na Tata Mwana pe Limo Santo. Na Kongo misatu ya bule na Kongo Nzambe Tata Mwana pe Molimo Mosantu. Yawe tozongiseli yo matondi likolo na matondi. Yo mobateli malamu, mosungi malamu, zwana olokumu Papa. Tokosenga kabolimbisi Papa pamba te. Etamboli na biso na satango elongo banite na miso ya bino basantu. Bolimbisa biso. Nzambe na biso uta to uti bipai na bipai. Toekati na mabele ya mwanda Papa na libyenga mina yo Nzambe kati na bato biso bana na yo nani ayebaka na mokolo mwa lelo mama kosomba bato kasi bolingo na yo bosenga na yo Nzambe
yango nde emonisami kati na mokili mobimba ete bamama kimbangiste basombi bato. Nzambe na biso nini toloba epai na yo, yo ozali Nzambe, mokili ezali ya yo, biso mpe tozali bikelamu na yo. Obongisaka yango uta ebandela mokili ete bamama na yo bakosomba bato. Mbula o papa yo ozali kaka kokokisa bilaka yango emonisami na miso na bato. Papa, bitumba oyo bato oyo papa topesa yango na maboko na yo. Yo moko bunda yango biso bamama no tokokoka te. Nzambe na biso, yo benga biso ba soutien na yo, toye kopesa yo maboko ndenge bosenga na yo esengami papa. Towuti mokili mobimba bamama na yo toye kati na mabele ya mwanda. Totikaki mabota papa ozala mosungi pe mobateli. Biso pe kati na mboka o papa, sala biso encadrement spirituel papa kotika biso te. Nzambe na biso elikia na biso bobele pai na yo. Epai bato ezali koyela papa, yo moko yebi bongisa na bonzambe na yo. Koyana biso kati na mboka oyo, yo ndo yebi tina. Kovanda na biso na mboka oyo, papa yo ndo yebi tina. Yo lobi tolanda yo aveuglement papa. Miso na biso mazali ya kokufa. Makanisi na biso ezali ya bomwana. Kondima na biso papa ezali ya bomwana. Pesa biso nguya makasi gwanya. Kwete tolanda yo aveuglement ndenge oyo lingeli. Kimia mapambo leo zali kopesa na Yerusalemi. Kanisela mokili mobimba na kombo misatu ya bule. Na kombo ya Nzambe tata mwana pe molimo mosan. Uluzi kwange twiziki Loiza watufuluza Uluzi kwange twiziki Loiza watufuluza Mambu mengi matuzungidi Maosongeze emo Gyuvu yoyo kufungila yo makasiko Enzambanga kwanda ena Mambu mengi matuzungidi Maosongeze emo Gyuvu yoyo kufungila yo makasiko Enzambanga kwanda ena Nakumbwa tata mwana peve alongo mosi na papa Simon Kimbangu Kiangani. Yantete mfwana vetanga kumbwa beno mkenketo mene chatangu. Bele mfukila mupele mfukila bele subetike bato masumu na inja masumu betu kele benu loloka betu. Betu mefuchela benu matondo benu mekeba beto papa. Pipa mvimba programa nge ya banda kabanda na vendeze pipa mvimba papa. Tibe tumekuma papa na mwini na air apply. Bubi ya kilumbwa nene ya nkemo ya nzitusu. Betu mekuza kemisa nge mawa mwilu make wanga nzitani. Nani zabaka. Nani visaka bakusaka diambu ya ike. Beto na mbanja mwanda beke tambula makanda na ndinga ke kuiza. Ba mama ke kuiza ba mama general. Tina beto mosi. Beto ke kuiza bitke sangana awa. Samu na programme tala bato. Yawe na papa. Bongisa ngeyo. Bongisa kadingeke nzambi. Hina beto betike lemba na nzambi. Ngele na lemba na diamu sive. Bika papa bato kumina beto na mbanja mwanda. Zibula njila. Dingi misa maza. Hina ntantu kena kukubika diati kisekopeve ngumuna. Hina betike lemba na nzambi. Ngele lemba diamu sive. Papa pesa beto lusam beto tunga Yerusalemi. Kanisi na beto. Inza ya mvimba beto mepesa na maboko benu ya tatu anlongo. Tata mwana peve anlongo betike lombila nyonso tu. Nzambi ame kumpuluza mupila mpasi zituzungididi yavuvamena muzingu kyambe enzilange onzambi tomanga Nzambi ame umpuluza mupila mpasi zituzungididi yavuvamena muzingu kyambe enzilange onzambi tomanga Nzambi ame fukamene pasiza menge yezezo undoke muma
munjwa kuyavelela undolake mumambi mamo efumu yasikila munjwa kuyavelela enzambya mefukamene pasiza menge yezezo undolake mumambi mamo efumu yasikila munjwa kuyavelela undolake mumambi mamo efumu yasikila munjwa kuyavelela mukumbase mwana itata mwanda vile lumkiaka le 6 avril boso wil mukieto dil munkunga tata nzambi mutomesa beto bantu tsatsa mufila kutwena mwana kuzu Kristo pasi fomala wa na mbeda betela fumeto ezo Kristo ngeboazo la fuluza mutu atambula lufola ntoni wakuma vana ntikumusi emivi lumosumba watoma kusevila kasinge kwa vutula ni Moscow kadi wazola vanga kama luizene sedia kadi mutu kafote vuta kaladia kama ntima meno Moma onso na mavanga mukumakia beto bambi. Tutonde zavo ngezo ele vutula beto bantu akala kuvaki Moscow ko kalanga e banlongo. Mumfutu kulwa kuzulu wasonga makala ya kwa balongo kibako basonga luzolo ye bafila benda munza ndimba bakitula pakanse minkwikizi. Mwanda vela si wakulu mukasika kala eno kaskalukunza ko povazon mukanda moto mwena ngazu. Mulum kiaka le 6 avril tata nzam fumeto ze Kristo enye tata mwanda vile. Tuze de voto ena ba vila vana meso meno katuvanga malelo mbolozola. Tufista ngabisa beno ntoni katuveza malaka nkina. Tufuka mene vana mal meno pasi voto mona lemvo ena. Tutone nembizeto kadinza yamvimba niku paswa tezange ketunana. Utuvisa kadbeto zayo akimwana kaka mukumakia mbizeto bivuku bitu sakidi lufwa bimbevo zinvita tsatu ye mpila diaka beto katwene etinunu kyankaka ko nge kaka iswa munu ketu lututani na kaditukondola kaka lenda kala kimpovela ketu valwena tusundisa mvita zena eto vanza sima di luketo enfu mukutani masumu metoko kadi tuzerangevo fumoto Yesu Kristo diwa fela vananti pasivo beto abiko bana manzani tulombe luvamza mvimba Afrika Europa Amerika Oceania ngebu avova kavasarata di vanantanda tadiani kodia lembi kunkulwa tumwenda muzanka kazakini kaka muisa kya batu bankaka muna luvuvamu yambra basodela kimpovela mukubadiatisa kadi tumwena vamenga batuma yikidi kalazinga vana meso menu kumakisodila ntwadizi Yoende apasi beneda kiadi karibu wafet kutunwani sabete betuna vonda sana tululombra tukatula muuma wonsono pasifo luvamuliza munza ya mvimba pasifo makande zindinga mawizana imomo tuziwe kwa beni batatu banlongo mukumbase mwana itata mwana vila Unzambi nzengyankanu muna watu wantiona ndiona dilanga ikekoka Onzambi nzodiasiukami Wizake kwiza ovanza Kwandio nawe na epasi Muna wa ukadidira Okuyandala langa kampe Onzambi nzodiasiona Oyandalanga musifana bena Onvala isu ya tololwa Kansi wavuvula kayo Kanavo antu bekangwanga Kansi nzambi kekangwako Kadi nzambi wasengoka Waeto antwandi Amen. Na kombo tata mwana peli mosanto. Tata nzambe kolo Yesu pe papa Simo Kimbangu Kiangani. Mama mwilu kia wanga nzitani. Tala bisoba na yo, bisoba mama na yo, bisoba koko na yo. Toyei awa na mwanda pe bana no ya poto Angola. Na kishasa toye awa kusangana pona likampo ya bato. Mama nino lobi na biso. Tala bana na yo.
bamisu mikanda esili po bazonga. Me mama, biso toza na bobangi te po yo zali. Yo mutu obundelaka biso. Mama tosengi kimia na ndenge toyaki. Tozwa bato yo kende bundela biso. Yo bundaka na bato o bakanga na mai. Bisika ya ndenge na ndenge o bakangaka bato yo kende okufongolaka. Mama eloko nini ezangi yo po kitisa bana no mitema. Tala nde bana no baza kolela. Pasi na kati na mutema. Soki ozali mutu bato balobaka kaka. Na yango mama pesa biso mutema ya munene tukoka kosimba toza na bolingo oye koko tambusa lingomba na yo. Kimia na mabota na biso kote to wuti. Kimia na ba o baza na bopito bisika ya ndenge na ndenge. Kimia na batambolisi na biso o che liboso na komona tata mwana apeli mosanto. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Lelo tozali mercredi le 25 octobre 2023. Toteyami epa ya mama révérende Vumili ya Odette azali présidente communale kuna na Kinshasa na commune ya Lingwala na paroisse ya Bukama. Mama pasteur ateye biso na mikanda mibale. Mokanda ya liboso Exode 21 à 17. Mokanda na ya mibale atangi mokanda ya Luka to Luc chapitre 22 verset 28 à 30. Biso banso tolandi mama motei na bokebi nyonso. Mama abandelaki biso na fondation. Biso banso toyebi malamu alakisi biso tina ya mobeko. Aye kosimba mama ya likambo alobi ete mibeko bapesa biso ezali ba comprime misato. Soko omeli moko ekobikisa te. Omeli mibale okobika te. Esengeli kaka komela misato nde okobika mibeko yango wana. Aye kobeta sete na mobeko ya suki alobi ete ekolula te. Motuna eye epai na yo epai na ngai mama. To mondimi ya tata Simo Kimbangu. Olulaka te? Pamba te lisumu ya kolula yango nde fungolaka baporte nyonso. Na kati na kolula okokosela baninga makambo. Na kati na kolula okobomisa bato. Na kati na kolula okomiyina yo moko. Obandi koloba loba. Tala baninga ndenge baza. Bongo biso tosala nini? Pona nini kaka ye? Parce que okomi kolula ye. Mindima ndenge ozaleli. Mindima na o nzambe apesa yo. Kolulaka mutu te. Oyebi ndenge akomi esika wana te. Oyebi pona nini bozwina ete yo luli. Tango koluko banda kolandela kolula wana mbebe ekoti. Obungi seloka motuya o nzambe apesa yo. Biso nyonso nde toza nani nzambe abungi. Papa Diangenda azali koloba bino nyonso bana nga bakimbangiste. Na yebi bino na bonzoto boy pona tanga komba mutu moko na moko eza na nga pasi. Kasi na molimo na bungisaka mutu moko te. Na yebi bino nyonso malamu penza. Lokola nzamba yebi biso nyonso mutu na mutu omindimaka ndenge ozaleli. Lelaka epai ya nzambe abongiselako kasi kotiaka miso epai na epai te mpona kolula. Sino te tokoma lokola mbwa. Eza lisese. Mbwa azalaki na mokuwa nde na munoko. Toyebi esika mbwa azali kotambola kaka sese koluka. Mbwa azwi mokuwa. Abandi kokima pe mbwa soka azwi mokuwa. Abandi okipota kaka mbangu. Mbwa abandi kokende. Akutani na pont moko ezalaki wana ya muke. Mbwa abandi oleka nzela ya pont. Na se mai. Mbwa atala na kati na mai. Amoni mbwa mususu. Abosana ikezaka ye moko wana. Mbwa atala toyebi elilingi ndenge ekomaka. Muku ezalaki na munoko ne azomwana mai. Eye munene.
azomona mbwa mususu kuna na mai munene mbwa bandi komilobela nga nazwaki muku wa mukie tala muninga kuna na kati ya mai na muku wa munene boye te ifo nalande kuna na kati ya mai nga na botola muku wa anazwa mbwa tanga bibwaki na mai pake ndo botola muku wa munene nzoka ezalaki kaka ye moko wana me na ntina ya kolula tanga mibwakaki na mai azangelaki na moku oyo akangaki na munoko akomi na kati ya mai mozindo akufaki soki yo na nga toza na ezaleli ya kolula tokozangela eloko motu ye nzambe apesa yo mpo moto na moto aza na likabo na ye kolulaka na yo mutu te o nzambe apesa yo o nzambe apambolela yo mikumisaka na yango tondaka nzambe na yango me soki miso eke epai na epai tokokokana kaka na mbwa ntango mibwaki na mai ozangeli nyonso mpe kufa ekomi na mibeko toleki toke na mokanda ya Luka mama pasteur atangeli biso ya solo ayebisi biso Luka azalaki nani nsima nango aye koyebisa biso maloba oyo Luka akomaki ezalaki maloba ya nkolo Yesu mpo na kolendisa bana na Nzambe. Maloba nini nkolo Yesu alobaki? Bino baye bokangami na nga bomipesi na ngai bokanga mitema boyika mpiko nde mama sotaki mbala moko mpo na kotalisa yo na nga mama oyo tozwami awa na kati ya mboka mwanda. Toyebaki te biso nyonso to ete tokokoma mikolo ya lelo. Biso boye tata Nzambe aponaki biso mpo na kosalela ye musala tolobi atoke mwanda bozonga mukoni tokoumela te tokeka koyamba bato tozozonga. Tangu tosalaka ba voyage na biso Nzambe apreparaka biso mpo na kobunda etumba bayebisi biso mukwana mwando toye ezali suka ya mokili suka ya mboka. Me mpo na nini biso toye kovanda wa mate ya lelo mokolo misato mokolo anniversaire ya yo mama mokolo tata Nzambe azwaki likanisa lobi nasalela tata Adamu mopanzi na ye ezalaki mokolo misato. Pona nini mokolo misato ekuti yo awe ekuti ngai to mituna malamu mokolo ya bosantu ekuti biso ba mama to uti bipai na bipai mama mote ya lobi to regrette te to kanisa te obiso to tiki me to tala obiso to ekokuta to ekosala ni est-ce que to eka koyamba bateau de pêche likamuse bomba mina sete biso bato to kangami na ye to kangami te mape to yikampiko ya solo papa yebiti na nini asangisi biso awa poto koma bato alikanisi moko tozala bato ezaleli moko bato ya keti te bato ya kopona te me tozala bato ndenge mama mula azalaki papa Simon Kimbangu bana nyonso tu ya ye moto papa Simon Kimbangu akufelaki kaka kimbangiste te d'ailleurs wana lingombe ezalaki te me ayaki kobunda etumba mpo na moto mwindo nyonso azwa bosomi. Lelo ta ndenge moto mwindo akomi moto monene. Lelo mama kimbangiste tala ndenge okomi moto monene. Biso moko tozoyeba valeur ya likambo te me toyoka baninga ya libanda ndenge bazali koloba likambo ya bateau de pêche bazoyoka na somo. Dimanche toyokaki papa pasteur alobaki awa pasteur église mususu atuni ba mama ya lingomba na ye est-ce que bino bokokana ba mama kimbangisi tokokana bango te mpo na nini abi kasi bango basombi bato bato to bayoki somo yo na ngai bayoki biso somo na likambo neno biso tosali ezaleli na yo ezaleli na nge eza ndenge nini motema na yo motema na nge ezalaka ndenge nini. Biso tolandi mama mwilu mama Eva lokola bebisaka mama mwilu aye mpona kokorige papa diangenda azali koloba bata mokili balobi basi batongaka mboka te esika bango bazali mabe na mabe yaka kasi ba mama oyo ya ngai bango bakotonga mboka toyebelaki yango ntina te papa Simon Kimbangu okianga na lobi ba mama bosalelanga pula ye mpo biso tolesa mokili biso mo totala nanu na makanisi na biso pula ye na biso eza na lutende est-ce que kolesa tozwa na okata RDC est-ce que kwa kolesa RDC mobimba na mayele ya Nzambe atala bite
na pese bango examen liboso balongi, mais examen nazo pesa bango, il faut balesa mokili mobimba. Yango asengi biso bateau de pêche. Alobi tolo na to bokola nzale zali koya. Azwi examen pesi ye pa ba mama. Pe na maloba na ye, alobi soki naza koluka bateau de pêche, pamba te mbisi wane ko salisa biso na makambo ebele. Mbisi epesaka mayele. Mbisi elesaka bato ebele po na kati na mai, mbisi ebotanaka ebele koleka. Donc biso tango kolesa mokili ekoki. Tango tozo lesa mokili, kasi évangélisation nyonso tu yangwana. Wana banani, ba mama kimbangisa koyeba nsusu te, ba kimbangiste. Toyemba kango na nzembo. Biso tokotambwisa mokili yo. Biso tokotambwisa mokili yo. Na lolenge ya sika ya kimbangu. Bolingo mibeko pe misala. Est-ce que vandi kati nanga? Awa sangisi biso awa na mboka Mwanda. Tolobi bato kuna saliboy. Bato kuna mazute sil. Bato nzoka ne nzamba sana likambo za kosala. Pona nini kaka ba mama? Nkolo Yesu tango asalaki miracle ya liboso ezalaki na mbisi mibale na mapa mitano abongoli yango ekome ebele bato 5000 personnes baliaki. Lelo mbisi na mama kimbangiste, lelo mbisi na mwana tata Simon Kimbangu, est-ce que ekolesa 5000 ekoleka? Toyoki papa na biso lobe azoyebisa biso na ebale na biso ya Congo courant ma ezaka makasi. Toza na bambisi ebele, mais bambisi biso tellement mai courant ezaka makasi. Ekimaka kimaka côté ya Gabon, côté ya Angola na ba frontière tokangami na. Tango siko bato eye ekolanda bisika na nyonso tu pona kokangambisa. Ekoteka ngoka na RDC te. Esiko eza kozwa, esiko eza kozwama, esiko ekoteyama. Tale esika kombo ya tata Simon Kimbangu ekokende. Yo mama mutopanzi sango. Na 1921, motabeta kingonga mama Mwilu. Abeti ngonga liboso. Soki tozongisi makanisi na bayuda kuna nkole sutango ayaka, muta senga kete miracle sali mabatu ba sepea na fete ezalaki mama. Mama Nzamba sa récupéra yo pona mama Mwilu. Mama Eva baby saki metata Nzamba lobi lokola mwasa zana elembo ya talo na kotika ete mama Mwilu kendo bunde tumba. Abunde tumba longi a récupéré biso. Tala misala zo pesa biso ya lipamboli. Mama mutolesak. Mama mutobokolak. Ndenge to kangamia biso batata batikali. To bamusu to tiki batu na bambongo soki boni me bazo benga kaka mama okoya mukoni niko me tata zali yo peta muso sala rate me bana bazana posaka bamona mama kimbangisa to bongisa bizali na biso tozala ba hypocrite te po Nzambe asa komisi biso na sika likolo to longola bomwana mama Mwilu patikalaki très jeune mais alataki kimokolo asali makambo ya minene. Tala lingomba lelo ndenge komi yo nanga totika bozoba biso ba mama kimbangisa tozali su bato te bakoyi kokuta biso na makambo ya mabe na misala ya mabe na lokuta kosala ba montage eza ya biso te makambo ne ezalaki ya ba mama ya kala ba bebisaka programme ya tata Nzambe soki Nzambe alingi avancer bango bakende boy ba bebisi tozwaka ndakisa mama Eva. Posa Nzambe ba umia na mokili basala makamusi mama Eva bebisi bazongi sima etumbo na tilelo biso tozozwa yango tokomi na tango Abraham tata Nzambe aponi couple wana po bazala malamu azala pe na bango atambwisa mokili na nzela na bango. Mama Rebecca déranger programme ya Nzambe. Mama Sarah pardon a déranger programme ya tata Nzambe azwi servante na ya pesi po ya zobota te. Tozana kondima temi ya lelo tozana kondima komi yinate komi kakolate na oyo zana yango kondima ndeleka anga tango eleki anga na omona su bisengo te o Nzamba bombela oyebi lelo likambo monene ba mama tosali oyebi Nzamba bombeli biso kobanda yo moko bana na yo libota na obomo ina omobimba to sala misala ya malamu mais to bebisa te nde ba mama akala ba bebisaki po mama Mwilu asalaki ko corriger bebiso tozozongisa bambebo elekaka kala na tango ya Noé Nzamba bomi mokili atika Noé na libotani me bokili ya Noé ka makanisi mabe alingi nyoka loketa koti na boîte awa toyawa na Mwanda oye na makanisi mabe to malamu
tozala makanisi ya malamu tozala bomoko soki tobondeli nzambe akosalisa biso. Bilima tozoyoka papa lobi kilo eza kuna papa aza na nguya nyonso. Bilima mai libosoni eza na nguya te me azotala yo nanga bato toye koyamba likambo. Eske toa bomoko? Eske tosukoli mitema? Ebale oyo tozomona alobaka na ebale yo ke fandi na mona na centre d'accueil mama moko mwana dindi masuwa etoboki batu bakufi bakoko ne mibale badindi na mai mama zai papa zaka na centre mama petanga ute kotika bana ba voyager bakende na bwende aye na ye na centre téléphone sonné mwana zolela abi mama masu ekomi na maluku edindi tokomi na maluku masu etoboki bana bazomona na te bakufi mama bandi koganga papa wana azopesa bato mbote po akota mama luka ya pa ya papa be bato sécurité bakangi asui na mutu mona loboko abitikanga na yebisa nzambe bato mibale bakende ka boye papa lobi botika ye nini papa yoka liloba mama papa ebale na yo emelelinga bato mibale papa yo za na nguya yebise ebale wana esanzelanga bakoko na nga papa papa lobi oh nga na komi capitaine ya masuwa abi papa ebale yebi yo kolo nango papa apesa libondeli te abwakeli mama ka mai ya nkamba na nzoto papa koti na ye 1h30 après babengi abi mama bana babimi bana bamonani mama tuni bango nyonso bakufi abi baza na bomo yoka ndenge bazolela mama bandi kobeta bashite bongo ebale océan oyo bisimbi nini wana biso tokokoka te tozalaka bomoko tosenga tata Simon Kimbangu ebale eza ya ye océan ezali ya ye mopepe mbonge soki alobi etosaka ye evandi kimia tosenga ye ayebisa ebale na ye alobela mopepe biso tomona bato na miso tosala mosala toyelaki okombo ya tata mwana mpe molimo santu amen. Tobengi mama secrétaire to oyo apesamaki programme aya kocontinue. Na komba tata mwana pe tata mulimo santu. Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Kimbangiste oye! Mama Mwilu oye! Mama Mwilu oye! Mama Mwilu oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Yandi kaka Merci ma maman betime katu ala na première partie. Ina betike kuwaka malongi pe lusia musume kata luta. Betime luta na kutanga ba communiquer pe kupesa na mbote.
betike bande na recommandation ya nzambe na beto papa Simon Kimbangu metu bila beto betu kota kisamba suka betu zitisa bambuta betu vanda zola betu balaka pembote ya soirée samu na dimanche le 23 octobre betike sambila na paroisse centrale ya ulumingu konso famille ke pesa un sac ya ciment betike baka ba enveloppe liste ke vanda na responsable ya paroisse après remise betuke tanga bakumbu ya konso famille na kikuma tisane ke salema na ba mouvement sam na présence ya Kilumbango paroisse ya Kitsaku ke nata 30 verres ya madezu par paroisse paroisse ya Vulumba ke nata 5 litres ya huile par paroisse paroisse ya Oseya ke nata 40 verres ya loso par paroisse sam na ba mouvement des paquets à maza ba plateforme un carton à savon aigle sam na kingandi betonesa bake betike salelaka kingandi na yondika sam na arrivé ya nzambe na beto awa na mwanda libundu melomba $10 na mundimi nyonso betomesa bake badelege ke na beto bake na kukongolaka mbongo yaye yandi napesaka $10 kana memona ke mwaye kubwela kele amebwela paske yake mapambolo ya yandi mosi ina mepesa te TV pesaka ndambu bwela mbongo samu na $10 ina koka samu na buyambi ya nzambi na betu bametula beto operation ya 3000 fandomba ya papa betu meza bake konso chisani ya dimanche tike bandilaka na operation ya 3000 francs même mercredi opération à 1000 francs plus 500 francs bisade bisade belibika sala confusion baselo pe beto baselo betike pesaka 500 francs yina ke organisation ya beto baselo mais yina metanga makisadi nkenge longe selo alfana pesa 500 francs sam na recensement batu bilaka beto des photos passeport 2000 francs betu bongisa ba mambo ya yandina mesumba TTV andi pesa 2500 samu na carte samu na évangélisation bametu bila betu bakena teka ba livre ya le 6 avril 1500 betike monaka batu mingi lera nka benike na groupe ya bisambu ani sa avec isambu le 6 avril yawe na bame facilité beto 1500 kele sumba livre ya le 6 avril sambu na ngelonguka ya ke mfunu konso entité ke sa la liste ya bisadi na kizunga na yandi tout la kumbu sexe grade fonction kenge longue sel pasteur babika ba rapport na secrétaire ya évangélisation résidence présidentielle en Kamba toyebi ete basengaki biso $5 pona mundimi pona biso ya bisadi basengaki biso $15 résidence de Mwanda Nkamba toyebi ete biso bandimi ya Mwanda organisation ezali topesaka chaque fin du mois 1000 francs pona ndako na biso totongaka na Nkamba lelo soko oke na Nkamba biso bana Mwanda tonyoka makasu te po toza na ndako na biso yango wana bakosengaka chaque fin du mois topesaka 1000 francs bazwa moye kosomba biloko wana mosusu parce que baza na posa pe kosala bloc instruction
toyebi ete bayebisaki biso baprogramme nyonso elekelaka na yondika bakoriste mayangani lelo toza apo ete toyebi toza na bapaya tokomi na programme nyonso il faut elekelaka na yondika afki toyebi ke toza na programme ya masuwa papa asengi biso susu tosomba avion bayebisaki biso chaque mama faut apesaka $20 oyo nana apesi te apesa lelo toza na esengo tomoni bamama bayeli biso apo na probleme ya bato yo moko mituna eske napesaki yango wana mpo na probleme ya avion topesaka ndambu $20 mpo na papa Simon Kimbangu azoya awa na Mwanda basengaki biso bamama 20 sacs ya loso 10 sacs ya madesu 5 sacs ya fufu baparation oyo nani bapesi te bapesa bana banganga nzambe toyebi ke programme na biso ekomi pene bayebisaki biso mayangani ezalaka chaque jeudi tomonana na mayangani na biso po le 15 novembre yango nde fete na biso basengi ticket 50,000 francs plus $10 ya papa restauration ya bateknicien na yondika bametubila betu play mercredi yake vanda tour ya section Kichako yandike dikila bateknicien samna jeudi yake vanda tour ya Vulumba vendredi yake vanda tour ya Ijiki samedi yake vanda tour ya Apaki dimanche yake vanda tour ya Bakengi bateknicien bamelomba chaque jeudi beto kutanaka awa kanangemeza bangeke technicien kuizaka na mayanga ni benizo moyo kubongisa ba programme ba secrétaire toyebi toza na mariage ya papa secrétaire AI oya biso ya territoire na yango basengaki biso 3000 francs topesa ngo mama Timba ya paroisse Sonde soki omoni mama Timba apesa ye 3000 francs pour na organisation ya basekrétaire pour na mandombe bamama nyonso oyo bayekolaki mandombe peut-être esi ebunga yango balobi okoki koya awa na paroisse centrale zongela mandombe oyo mpe aza na posa kolanda mandombe akomisa kombo akoka kolanda tozosangisa Kikongo na Lingala mpo bato mosusu bayokaka Kikongo te samo na bapangi ya patrimoine calendrier na baya ke mutindo ya tourne ke salama na bizunga ya beto samo na le 10 ke vanda tour afki le 11 ke vanda tour SPC le 12 protocole le 13 prescrit bage mansa le 14 ke vanda tour bana banganga nzambe yamelomba na ba paroisse nyonso kele na fiche ya recroisement ya nkamba na kuiza sala ba versement Direction générale ya instruction ya Institut supérieur de technique médicale yamelomba ba mama na bemanisa ba u classe bamelomba beni kuza sonama sam beni bandalanda cour sam na beto bakimbangiste yake kwandi ofele sam na rapport annuel yamelomba na ba entité nyonso na ku bongisa déjà ba rapport annuel sam na dibundu betu kuza pesa yao betu kena ba mafua betu kena ba mafua yai
Mama Diaronese Mansanga Marie na paroisse Minkondo. Mama Révérend Pemba na paroisse Makelekese 2. Mama Binda Poba na paroisse Vulumba Central. Mama Moko Vioki na paroisse Bois Manu. Fuilaka mama na Yandi. Betume kuma na mamba mariage. Mariage oye! Betuke na mariage ya papa Mabiala Ndonda. Mondimi ya paroisse Makelekese 2. Pe surveillant ya MSK. Na mama Lukinangina Mau. Lukinungina Mvumbi Bibishe. Mukuikizi pe flitisi ya division unique ya Chela. Mariage ke Salema samedi le 28 octobre 2023. Ya ke Salimina na Chela. Betike na mariage ya papa Diake Landu Makengo. Responsable na paroisse Minkondo. Pe dirigeant ya chorale Yerusalem. Bake kolana na mama Bundu Masiala Feli Mundimi ya paroisse Vulumba Central. Pe choriste ya Koreki. Mariage ke Salema samedi le 11 novembre 2023 na paroisse centrale na kiloko la 15h. Betike na mariage ya papa Diake Mbele Jean Valin JV Mundimi ya paroisse Tonde Pe chanteur ya Jejeki secrétaire de territoire AI na mama Njuzi Makiese Albertine Mundimi ya paroisse Itonde Pe actrice ya Jeteki. Mariage ke Salema samedi le 18 novembre 2023 na paroisse centrale na kiloko la 15h. Sama na ba communiquer betume luta kupesa na pembote. Ba mama oye! Ba mama Ba mama! Yamelo mama betu nyonso tuke awa. Betu kutanaka banda mercredi passé. Tata Njambe melunda betu betemi kuza mona na dia mercredi ya kilumba bubu yae. Benu telema betu pesa na mbote. Mbote na kumba tata mwana pe ape valong na kumba tata mwana pe valong betume lomba kana betike na nzenza nataka veki mbangi na kifulu ya ile nda telimina betu kana betu baka nzenza ve betume lomba ba tunyosi na kesalaka na leta ba minganga ba scout ba pied gauche benu telema betu kwa kupesa benu mbote.
Bika betu pesa ba mbote na kumba tata mwana pe apeva lo. Na kumba tata. Mwana. Peva lo. Betu melomba bingana ba veve benu telema betu pesa benu mbote. Bingana na ba veve. Bika betu mbote kumba tata mwana peva lo. Tata mwana peva lo. Betu melomba ba jeune ma benu tele betu pesa benu mbote la jeunesse. Bika betu pesa bambote na kumba tata mwana pe apeva lo. Na kumba tata mwana peva lo. Betu melomba bisadi benu telema betu pesa benu mbote. Betu melomba pe ba mama sectionnaire na ba paroisse benu nyonso benu telema betu pesa benu mbote. Bika betu pesa bambote na kumba tata mwana pe apeva lo. Na kumba tata mwana peva lo. Betu melomba baya mer baketo ba pasteur ben telema betu pesa benu mbote baya mer.
tika betu pesa bambote na kumba tata mwana pe apevalo na kumba tata mwana pevalo betu melomba mama pasteur de territoire ngewa kutelemi na betu azate tosengi ba mama révérend botelema topesa bino mbote tika topesa ba mama na biso mbote na komba tata mwana pe molimo santo na komba tata mwana pe valo betume lomba mama révérend luta na toile ba mama oye tosengi mama provincial telema biso bana na yo topesa yo mbote tika topesa mama na biso mbote na komba tata mwana pe molimo santo na komba tata mwana pe molimo santo ngai mulai na ngai esuki ayo nasengi mama oya ko continue programme oyo etikali na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo santo ba mama oye
Mama Mwilu oye! Ba mame! Ba mama! Nazomona lokoa esengo pendeza makasi te. Biso moko totala ndenge tribune kuna eyindi. Tolakisa esengo na biso po na journée ya lelo. Lelo ezali mokolo na biso. Et surtout, toyambi mopaya munene. Mama mokonzi. Ya mboka. Pe azali lisusu mama. Mama moye! Tolakisa esengo Ale tokei. Mama Mwilu oye! Mama Mwilu oye! Mama Mwilu oye! Tokei na ye moko nzambe na biso yawe. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani oye! Na yebite ndenge mwanda balobaka. Tokei. Mwanda oye! Ah, oezali territoire mer. Totalaka na tribune. Ye moko mokonzi ya mboka tango ayoki mwanda oye. Akomika ko munga munga. Mwanda oye! Mwanda oye! Mwanda oye! Ah bon? Mwanda, miroir, ya Jérusalem. En tout cas, félicitations. Na kombo tata pe ya mwana pe molimo santu, ba mama to sepeli. Pour la journée à lelo, tomoni ba mama baye ebele, félicitations. Bolongoli biso soni na ebi ke ba musu bazana nzela. Bongo te? Ah, po na ebi ke papa pasteur ya territoire Mwanda azalaka mutu moto moto. Na yebi pe mercredi ya liboso na présence ya maman générale, na présence ya maman mokonzi mboka, na moni papa pasteur kuna ndenge afandi azako seka loko amoni ba mama na ye batondi ebele azo sala pe mwa lolendo ya mwa sese kuna na sa motema bongo te. Ah, tokei na lombangu pona koyambana ta penda eza mingi te. Tokei kotelemisa bureau ya mama générale. Bakonzi ya nation, mama évangéliste national, mama comptable, mama ya nation, mama ya Nkamba, mama ya biso ya Angola, elongo na ba suite nyonso oyo bayaki na mama na biso, totelema pona kozwa mbote. Maboko makasi, Mwanda oye!
esika toyamba bamama na biso kopesa bango mbote ya lokumu oyo ekoki na bango okombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Okombo ya tata mwana Molimo Santo. Mama Mwilo oye! Bato oye! Bamama oye! Bato oye! Ya solo bamama toyokana na moni mukolo bato ekotelema a na mwanda putulu ekomata makala nde ekotikala bobatela esengo mwanda mutozela mukolo bato ekokoma toyokani bamama tokei kotelemisa bandeko na biso bauti na mikili ya bapaya na poto na Europe tokotanga bakombo te bamama bolimbisa pona kuwelisa ngonga toyebi bandeko na biso bauti na Europe baye kolanda bato ya papa mokonzi Bule baza bamama tomona bango bamama botelema bouti na Europe bana na bino bana mwanda batala bino Mwanda oye! Totala bandeko na biso basoda ya piko ya tata Simoki Mbangu Kiangani. Papa zana bana na ye ya solo. Surtout bana ne ya basi balinga ka papa makasi. Ba mama batiki misala na bango. Batiki mibali na bango. Batiki bana na bango. Batiki makambu na bango. Balobi pour papa ba maman ye pour papa tokei kopesa ba mama na biso mbote na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. Okombo ya tata mwana Molimo Santo tosengi na suite ya papa pasteur papa na biso ya mwanda suite oyo botamboli na ye botelema topesa bino mbote.
mama na biso mbote na kombo ya tata ya mwana pe Molimo Santo. O kombo ya tata mwana Molimo Santo. Ba mama ye olukaka likambo e. Sikoyo tolingi totelemisa papa pasteur mokonzi ya mboka oyo toye kofandela. Ebele toye awa me toyebi penza papa pasteur ya mwanda te. Bongo te eba mama. Bolingi bomona ye. Ba mama ye. Namoni bao bazondima makasi wana eza ba mama Kisasa. Bongo te. Na awa na mwanda. Bolingaka papa makasi eh. Tosengi na papa pasteur ngai te bana na yo balobi wumela papa telema bana na yo na kombo ya tata mwana Molimo Santo. Merci papa ngai na suki wana. na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Kimbangismo ye. Nkamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Mama Mwilu oye. Mama Mwilu oye. Mama Mwilu oye. Voilà. Natelemina muke. Lelo photo yeba. Biso to yebi. Pona nini balobi Mama Mwilu soutien de l'église et femme internationale. Lelo
Ba maman bureau na bango ezalaka cuisine. Même azokoma boye na ordinateur. On ah na posa ni tungulu fulani. Voilà, mais azaka kuna. C'est-à-dire maman mwilu avandaki na cuisine na ye. Ayoki mobali na ye basoba na mutu. Atuni papa, nini? Abi mama namoni kolo ayeko senga ngai musala. Esikoy, oboyi? Ah, musala eza pasi. Abi te papa. Ndima ngai nakopesa yo maboko. Mama mwilo ye. Mama mwilo ye. Mama mwilo ye. Pokala mingi te nazotelemisa mama administrateur de territoire. Likambo elandi yango oyo. Ntango alobaki ndenge wana tozwi ela bamama nyonso mokili tokoti na danse. Lelo avant tokoma na papa Simon Kimbangu Kiangani tolanda sikoyo eloko nini esalamaki po coïncidence ezala. Poto yeba kitozaka na lokolo mama mwilu. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu Kiangani oye. Papa Simon Kimbangu abengi ba mama kaka ndenge bafandi wana mama du secteur du territoire. Alobi na bango pasi ezoko yana mokili. Tolona tobokola. Kasi na sengi na bino ba mama bopesa ngai kado. Eloko na kosenga bino bopesa ngai ba mama balobi o. Eloko muke. Kasi mama mwila lobaki ngana ko bakisa maboko. Mama mwilo ye. Asengi bango basoma masuwa bapesa ye. Maman, c'est presque 60 jours ou 75 jours. Nasuduka muda vandi wana asobenga nga lobi ke ba mama na kanisi le 27 oyo bazo présenter mikana na lobi eza nini bazo présenter mikana ya masuwa. Ah bon toyoka masuwa ekoya na mwanda. C'est-à-dire que banda na mama mwilu likambo na lwaki kine lelo zo tambola e banda na mama mwilu alobaki boye basi ya banganga bakota te mais nakosala effort na sacrifice basi baba na kokota ba mama basala misala nyonso mama ate bongolo meso namoni ke basusu ndenge apesi mokongo na bamoni ete kala mingi te bamama ya poto ye soko tuni ye balabala boye na poto eza ndenge na koyebisa yo ntango kozwa adresse na bomona ke bomona ye un jour boya kotala ngai na hotel tel na chambre tel na ndako tel na adresse tel iya yaka na ye ntango nyonso. Alors likambo oyo tovandela lelo emarke histoire monene. Botala papa lobi masuwa mokili momito sombi. Pourquoi tchèque yango na France te? Pourquoi tchèque yango na Congo Brazzaville? Parce que mokili no c'est ça. Pourquoi tchèque yango même na Namibie te? Alobi kaka na RDC wapi na Mwanda. Et si quand maman azali administrateur de territoire, est-ce que c'est un hasard? Ba maman oye! Ba maman oye! Ba maman oye! Voilà, maman on dit que ba maman soutient de l'église. Ba maman
batata nde tovandi awa likambo tata nzambe azara ezalaka te parce que moto aliboso akotya lokolo na masuwa wana nani mama administrateur du territoire sikoyo lelo bamama tovandi na mercredi boko boye ngai nabosananga date mama alobi sekre mosusu na koloba te mutuna liboso atunaki nga papa koya mokolo nini mama tokolanda programme atuni papa akokomela wapi wana tozaka biso mibale na biro ya misato ngai na conseil de sécurité mobimba tokoya kotala esika papa kokomela esengo te mpona nini mama nde ayebaka nombre ya basani oyo ya bana bazaka na ndako meme moko abimaki tiesaneki ngani mama ayebi bamama oye c'est vrai que mama alobiki na tone esengo na minute oyo na bukaki linete naza na difficulté soki nazuka mopepe esalanga mpasi donc nazolela te naza na esengo yango wana tolingi totelemisa mama administrateur de territoire vraiment na esengo oyo mama ekotala biso donc développement ya mboka oyo ekouta na bamama ya d'autres secrets biso toza batata totamwisaka bato ya des choses koyoka kaka boye soki oye na réunion mituna makasi okomo raisonner obi je reviens demain ntango okende obandi mama mituna mo batunaki nga awa yo olobi nini omo ndenge nini boye j'ai la réponse l'hôpital na ye nakomi boye bon ce qui s'est dit hier bon voilà la réponse mama asi alobi bamama oye sikoyo totala biso nyonso yana ye mokonzi ye nde akotelema tokolakisa ye nanu akofana moke tokotelemisa suite na ye parce que na leta ezaka bongo ntango suite ekofanda nde tokobenga mama administrateur de territoire aya liboso apesa biso likambo oyo aza nango esengo te mama kombo na ye je ne sais pas ce qui maman avec votre permission nakoloba kombo kombo na ye biso administrateur de territoire na biso kombo na ye mama Amina Panda Laka tosimbi kombo tosengi na mama administrateur otelema bana na bapesa yo mbote
tokopesa ye mbote mpo tozwa mpe ntango ya kosala mosala. Topesa ye mbote na kombo ya Tata Mwana mpe Tata Molimo Santo. Na kombo ya Tata Mwana Molimo Santo. Maman, je vous en prie, vanda na muke to ya mananu bokozwa maloba na kobenga yo. Mwanda oye! Mwanda oye! Mwanda oye! Voilà. Ye azali mokonzi. Ye ntala kabiso azali toza pe na bancadreur commandant la police. Oyo tango nyonso butu moi azokolala te. Nasengi na suite nyonso ya maman banana commandant la police si il est présent botelema topesa bino mbote.
to pesa mokonzi na biso mbote na suite na ye na kombo tata mwana pe tata mulimo sana kombo tata mwana mulimo santo. Je vous en prie boko vana na bino ba mama oye sikoyo to sengi na mama administrateur de territoire mama telema protocole mema liboso oswa maloba liboso ya bana na yo ba mama na yo nyonso mokili mobimba. na kombo tata mwana pe molimo mosantu na pesi bino mbote ba mama oye ba mama oye nazoyo kabino malamu te ba mama oye eza esengo mingi ya kotelema liboso na bino pote tomeka kosolola mwa mukie ya solo toza na tango mingi te kasi lelo eza kaka neti mwa prise de contact ya mukie papa uti koloba papa pasteur uti koloba likambo moko ya kitoko ya malamu alobi ete ba mama nde mutu basombi masuwa o eza koya mama Mwilu azalaki pembeni ya tata Simoki Mbangu alobaki ete akosunga papa Simoki Mbangu lelo yo biso pe ba mama tozali kosunga ba papa eza pamba te il faut savoir lire les signes du temps masuweye esika mususu te ekokaki kokende na France elobi papa pasteur ekokaki kokende na Congo Brazza ekokaki kokita pe na Matadi ekokaki kokita pe esika nyonso ya lingi po eza mokili na ye me atali alobi ekita na Mwanda pe na Mwanda eza mbala liboso mwasi akoma numéro 1 c'est-à-dire que ayebi ba signe du temps mwasi akomi nanu
mokonzi bakokai kosomba ngo banda kala mais bazeli kaka ekoma na 2023 po ete ifale mwasi azala wana po ayamba bamasuwa oyo bamama basombi. En tout cas, lelo tokozwa temps mingi te parce que ndenge papa pasteur alobi nayaki napesa bino kaka mbote po ete après tokende kotala nanu bisika papa Simon akokomela po bamama nde bayebaka elobi nango papa ke bana bazangi eloko kolia bazangi eloko komela bamama nde bayebaka yango wana omoni biso na conseil de sécurité mobimba na bandeko oyo pe ba accompagner biso toye kopesa bino mbote toye kotala pe toyamba pe délégation na biso bauti musika oyo baconduire toloba na lingala bamemi masuwa na biso koya po lokola basombi yango na poto bamama ya Europe mbote na bino esengo ezosala biso makasi po bamama nde mutu batelemaka elelo tolakisi ke toza na lokolo ya mama mwilu bongo te. Alors toko umela mingi te ndenge nalobaki tozokende na baprogramme mosusu mais tozosala mokolo avant que masuwa ekoma na koya tosolola lisolo ya bamama penza. Napesi bino merci mingi na kombo ya papa mwana pe molimo mosantu. Merci. Maman tellement pardon. Kimbangismo ye. Ba mama oye. Tika totonda liloba mutuya. Ba mama lobi boye. Nakoya lisusu avant masuwa pona lisolo kaka ya ba tika totonda liloba mutuya mama pesi biso na komba tata mwana pe tata mulimo centre na komba tata mwana mulimo centre. Merci pensana mama to ya manana mama présidente liloba na ngai atakoye umelie kosalema bana na ngai botika kolembisa kondima na bino tolandi nzembe koya tolandi agenda ya mama mokonzi lelo tozali na bagénéraux awa nayebi ke staff oyo eza na nsima mama générale ya papa général ya bascout botelema topesa bino mbote. Pesa bango mbote komona tata mwana pe tata mulimo santo komona tata mwana mulimo santo. Merci beaucoup Vanda. Kimbangismo ye ba mama oye sika tokomi na suka tokotelemisa kaka batata batimi bale papa général oyo atalaka ba scout kimbangisa mokili mobimba pe mama général oyo amemi biso awa esengo te kobanga na bino te ata pondi fotolia parce que na sincere kaka bato bayeba mboka na ngai boye te tosengi
tosengi na mama général otelema topesa bino mbote musique kuna.
bango topesa bango mbote na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santu. Na kombo ya tata mwana Molimo Santu tokolanda mama apato longwa awa ayaki maboko pamba te akotikela kopesa oyo ya ye parce que lelo ezali mercredi ya mama Mwilu. Toyokani tosengi na mama présidente générale mama Olega Liboso ozwa liloba bana na yo balanda yo moke. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo, ba mama oye, ba mama oye, 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 soutien de l'église. Merci, maman Mokonzi, merci. Biso ba mama na yo. Bayaya na yo, baleki na yo, tolingi yo makasi, pe toyambi yo na kimia. Tozala malobe bela koloba te pamba te, ozala makambo mwe bele, ozoke noko tala pe esika tata na yo, nzambe na yako komela. Biso pe bato mama Mokonzi, ezala ngona nzela. Eloke frene kaka, majoute esilaki. Yango moni biso ba mama tozoko benga. Pwete nzamba lobi tosala makasi tokokisa majoute bato ane koka kolonga lokola yo moko za awa tokoyebisa tata Molimo Santo nzambe kobanga na yo te mwana na yo tiaki na mwanda azali yango na bomoni mama nenga vandi wana azali mwana ya nkole bana nkole oye bana nkole oye azali peta mwana ya nkole na kati penza yangwana mama ayaki maboko pamba te mwa muke ayaki nango ya ntinsani mama leka liboso ba mama no bayoka bamona oyo memi pona mama Mwilu mama maboko lisusu mbote esengo ya lokumu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo tanga azwaki mbote azwaki yango na konti ya bokonzi na ye sikoyo azozwa nde ya bana nkole
topese mbota lokumu yesengo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Merci maman Mokonzi. Ba mama oye totonda maloba ya mama na biso na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo na kombo tata mwana Molimo Santo. Sikoyo programme ezo continue biso tozokende kotika tozokende na mama Mokonzi mama president Giovanni awa tozoya pango. Madame l'administrateur, le but de votre visite ici. En tout cas, merci beaucoup. C'était d'abord de un pour encourager toutes les femmes qui ont tout contribué pour qu'aujourd'hui, nous puissions avoir ces chalutiers qui est en train de venir. Voilà. Chère maman, nous sommes de cœur. Je suis avec vous. Je suis votre fille. Je suis votre sœur. Je suis votre petite sœur. Donc, je vous encourage. C'est pourquoi vous me voyez ici aujourd'hui. Et comme nous sommes en train de nous apprêter pour recevoir Papa Simon Kimbangu Kiangani, alors nous allons faire de notre mieux afin qu'il puisse trouver ses enfants ici. Merci beaucoup.
lekelanga bato mosusu bake wapi boya totikala mpona mosala mama ekotika mama toyaka oyo biso bamosusu toke wapi ngai mwilu naza na esengo ngai mwilu nazozepela ngai mwilu naza na esengo bino bamama botomboli kombo na nga ngai mwilu naza na esengo ngai mwilu nazosepela ngai mwilu naza na esengo bino bamama botomboli kombo na nga makasi na kopesa tata maboko kosala makasi na kosunga tata na bino bino nde bosimbili ngomba ya bino bamama kozwa lokumu bino nde bosimbili ngomba ya bino bamama kozwa lokumu bosala makasi na kopesa tata maboko kosala makasi na kosunga tata na bino bino nde bosimbili ngomba ya bino bamama kozwa lokumu bino nde bosimbili ngomba ya bino bamama kozwa lokumu
yo tokopesa yo maboko olingi kimbangu tokopesa yo maboko tokotika yo te tokolanda yo tokopesa yo maboko olingi yangani tokopesa yo maboko ata bakobundisa yo biso tokotika yo te tokopesa yo maboko ata bakobundisa yo biso tokotika yo te tokopesa yo maboko mama bolemba te nakosunga lingomba oyo mama bolemba te nakopesa tata maboko Satana abandakala tisikoyo bamenanso tozomona makambo ya ndenge na ndenge motema mabende eleki mingi koyokana ezalaka lisusu te ebolimbisi mpe ezalaka lisusu te koyinana kambo ya ndenge na ndenge Simba
Nouvelle cité. 20 000 francs congolais. Azalaka wapi ebima ville. Vert. Mwana mama mulu bako. 5 000. Mama mulu atala yo. Malamba. Sele. Yaya. Ebimaka. Sele. Ville, 2000. Bou, 5000. Nouvelle cité, 10 000. Merci, Yaya. Mbongo ezosombela papa zout. Kozangi sate. Nouvelle cité. Mama na biso ale sagabiso naka. Ebimaka. 10 000. Raman. Itonde. Nouvelle cité. Makelekese. Itonde. Cité. Nze. Merci ba mama. Muke aso eko telema eko zala na besoin ya carburant.
bana mwanda tolakisa lolendo na biso epai ya mama Mwilu po ete sango ekokende kaka lelo na Matadi tosalaki 7 millions na Matadi tosalaki 7 millions et quelque chose esika masuwa oye tozalaka na mbongo te kaka muke ndenge tozopesa yango kaka tokosunga papa itome 5000 2000 2500 itome 5000 mikolo na kambe congolais bamama na biso bayaka te baye malamba 3000 malamba 5000 mikakatanu nyonso na nzoto ebimaka 6 ebimaka nani mususu atikali na mbongo nani atikali na mbongo nani atikali na mbongo embouteillage ata 1000 francs ata 500 telema kozanga lipamboli ya lelo te itonde nzenze ebimaka mama na biso aye 5000 francs ebimaka ville 10000 yaya na biso na Nkambe awa ozwa Mwambazo 1000 francs nouvelle cité nouvelle demi na Nkambe ebongo client aya temps eza te yaya fale nabengela bino baclient cité verte 5000 ebongo te mosapi na moni eza na likambo cité verte 5000 katanu nyonso vulumba mama bozalaka awa wapi Beau Cité verte Bellerin Calabre Bellerin Mama awa Cité verte na Nkambe Boamani siko natangi kombo yaya na biso na Nkambe abota mapasa to abota te mikakatanu nyonso ebongo banguna na ye ebimaka aza moto wapi 20 000 francs Malambi 1000 francs Mbu 1000 francs baklase ya yaya ekende liboso Boamani Malamba Berele 2000 Berele 2000 francs ebimaka ezongaka Cité verte ya namonaki yo na mabondeli te nga na ye anaoluka bato lokwa bino Cité verte 5000 ebimaka wapi akomango pasi 5000 francs yaya na biso na Nkambe Cité verte 5000 ebimaka mikakatanu nyonso makelekese 1000 francs congolais 5000 wapi yaya Omoneri
5000 francs. Bobetelaka baninga ta maboko. Bokota na département ya kobetaka maboko bayaya. Yango ezalaka pe lipamboli. Oui. Ngoyo combien? 2000 yaya. Ebimaka ezongaka. Ah, Vumba Central. 3000 zongaka. Ikondo 1000 francs. Ikondo 1000 francs. Mikondo 1000 francs. Ngolo 1000 francs. Ebimaka. Ngolo mama nanga koya te. 1000 francs. Ebimaka. Nzenze 1000 francs. Mama mokonzi na biso 2000 francs. Réunion générale ya bana mwanda vendredi 2000. Ah, yaya na biso na kambe. Ebongo chéri na ye. Mariage na bango. Mika katanu nyoso. Ebimaka. Ville. Omoneri. Mwana mwasi oyo te. 1000 francs, 2000, 10 000 francs. Yaya na biso aye. Na mona kie na toa conjugale. Fanda musika. Yaya yaka te. Yaya na biso na nkambe. Mika katano nyoso. $10. Ebimaka. $10. Esika masuwa papa pe kokoma awa. Oloba 1000 francs na yo pe sombaki carburant. Ba mama totelema oyo atikali na mbongo ya mama Mwilu. Na yebi te soki bozozela mama général aya. Ba mama oye. Eske bana mwanda nyonso na moni ata papier moko mundele ya $100 te. Nini yango eza awa? Mama Mwilu azotindela bana na yeba $100 te. Mwanda oye. Ah, pona nini boyeko? Banda na bandi kosala musala na moni ata papier $100 te. Nani aye na $100? Lelo mukolo munene mercredi moko ya spécial. Toyambi mama mokonzi ya mboka. Mama général. Mama provincial. Boya koluka mapamboli lingomba oyo eza ya molimo. Okomona mama Mwilu kaka epai ya bakambi na ye, epai ya basaleli na ye. Na ville mobimba ya Mwanda, na moni ata jeune fille moko atelemi na $100 te. Pona nini? Mama Pauline ye wapi? Mama Pasteur. $100, mama Jackie. Ozo bondela bien te, hein? Na moni $100 epa bana na yo te. Central 2000, mama na biso na kambe. Ebimaka. Bobetela nano yaya na biso maboko. Bobeta maboko. Bobeta maboko. Yeah, yo. Biso. Nouvelle cité, 10 000 francs congolais. Ebimaka. Ah, tala mwana mama Mwilu. Ya ngebu. Aye kopesa mama Mwilu mbongo na elongi akofongwama. Azo seka. Ebimaka. Nani mosusu? Nani mosusu? Ah, Mwanda. Mama Jackie.
kota be kopana bana na yo nalingi namona papier $100 te tolongwa awa nalingi namona jeune fille moko ata mibale ata misato 100 il faut mama mwilo afongolela bango 1000 fois 2000 10 000 5 000 ah mwanda embouteillage nani atikali na mbongo mama mwilo ba fond de caisse ezali ba mama ozalaka na ba fond de caisse te botamboli te mama Jackie awe pana bino bakimbelekela eza te bongo avec mbongo tosa ndeni kimbelekela eza te bamama bakonzi oye bino nde bosimbi afiki botamboli te mpo na fond de caisse enzenze 2000 mama na biso bamaladi nyonso ebimaka nani mosu atikali bafond de caisse ezalaka te batamboli eza na bango. Merci mama. Baza wapi? Wapi? Wamanu. Oyo bapesi nga wapi? Oyo wapi? Wamanu na sina tiaki. 5000 mama na biso na Nkambe. Misala na ye. Mobali na ye. Kakata nyonso. Ebimaka. 5000. Ferele. 1500. Mama na biso ba maladi nyonso Ferele. 5000 na Nkambe. Ba mama totelema. So ma yeno kite mama na biso na Nkambe. Mikakata nyonso. Bayini na ye. 20 000 francs congolais. Ferele 1000 francs, 2000, 3000 ebimaka. Ah. Sala fiere mama, sala fiere mama, ah fiere mama, tosombi bato, ba mama oye. Oyo atikali na eloko, atelema, na fiere nyonso 1000 francs, 2000, 5000. Kuna na matadi toyembaka na batata na ba mama banani basombi bato. Na batata na ba mama banani basombi bato. Papa pambola biso tosombi bato. Papa pambola biso tosombi bato. Papa pambola biso tosombi bato. Papa pambola bana basombi bato. Mwana na biso kokola na ye. Félicitations. Combien yaya? 10 000 francs ebimaka. Passa. Ah. Wapi? Sonde, sonde. Sonde. Mwana na biso kokola na ye. 2000 francs. Mikakata nyonso. Sonde 1000 ebima. Sala fiere mama, sala fiere mama, la fiere mama, tosombi bato.
Sala fiere mama, sala fiere mama, tosombi bato, mwanda oye. Na batata na ba mama, banani basombi bato. Tata na ba mama, banani basombi bato. Mama totanga mbongo. Totanga na mbongo. C'est 1 500. Makelekese. Botanga nano mbongo. Makelekese. Nzenze. Ba mama botanga nano mbongo toye babato baganye. Botanga mbongo. Makelekese. Ville. Cité verte. Totanga mbongo toye babato baganye. Tosala noki ba mama. Totanga mbongo tosala noki toyebisa montant toyeba eloko oyo mwanda tosala lelo.
mbongo na ye aya na montant mbongo ba mama to sala noki mama général kalate akokoma to sala noki ba mama na ngai mwanda oyo ngana yokelaki yango na sango yango yo toyebi ke moment eza très difficile mais to sala noki mama secrétaire bosalaka awa soki ndenge nini mama Jackie mama comptable bosalaka ndenge nini bana na bino bazwi position de tir awa eza ndenge nini lelo mbongo yango ekoza malunga awa te bongo lokwa bao bakokisi 100 batelema bato oyo bakokisi 100 bongo mama landi kuna oza na combien pardon mama telema bongo olobi oza na combien 62 000 francs po okoma 100 000 etikali 38 000 luka bana na yo bakokisela yo mbongo mama kuna combien 60 luka 40 000 na bana na yo mama la suivante 50 000 luka bana na yo au complété la suivante 53 000 etikali 47 000 32 500, Lucas 68 000. Combien maman? Lucas 67 000. 30 500, Lucas 69 500. Maman? 30 000, Lucas 70. Est-ce que vous coca? Ba maman ye! Mwanda les 1000 francs 500 esike ezali totia epa bana na biso Tata utululuka Maman Mokonzi, la courageuse de Maman Mouilou, 50 000. Ngeta. Merci maman. Lukana.
oza nango déjà. En tout cas ba mama toya na ba fond de caisse nanu. Toya na ba kimbelekela. Toya na ba kimbelekela eza wapi? Mama Jackie benga bana na yo. Wetinwa nuswa kwa satana nilangiwa losela satana babanze Mama ye, mama ye, mama ye moko ye, azwa musala na maboko na ye moko. Oyo abombaki mwa eloko na ye, aya kosimba loboko ya mama général. Ba mama baza na fond de caisse baya. Mama Jackie benga bana na yo. Boya nano na ba fond de caisse. Le reste après. Ba mama boya. Mama na biso 20 000 francs congolais. Bobetela ye maboko. Ebi maka. Allez, tokomi na ba fond de caisse. Fond de caisse. Fond de caisse. Oui, maman. Loba makasi, maman. Kimbelekela ya 25 000 francs. Opesa sana mama. Mama ye. Kinshasa 5 000 francs congolais. Mama na biso ebimaka. Bana Kinshasa balenda. Ebimake. 5 000 francs. Maja kibenga bana na yo baya to bututi. Asanisa na mbongo na nyoso atia wale. Ba mama boya. Mama général c'est akomi ba mama. Boya na ba fond de caisse. Ba kimbelekela boya na yango. Boya na kimbelekela ba mama. Ba mama mwanda bazala nde boye. Ba mama boya koto bopusana. Mokonzi ase akiti, mokonzi akomi. Ba mama oye! Ba mama oye! Ba mama oye! Oye. Mebelu kuila kwa verse mbongo ko. Bambongo mene metambulia yane ba phone case. Kuna pesa fumu. Mebelu kuiza. Imbelekela 10 000. Sangisa mbongo na yo leka na comptabilité. Mbala moko.
Ba mama boya ba mama. Boya kotika ba fond de caisse. Oyo biso na Kinshasa tobenga kabimbelekela. Boya kotika mama mokonza telemi azali kozela bino. Soki ba fond de caisse ezate boleka na mbongo oyo tozwi boleka nango na comptabilité. Owana kimbele 15 000. Makeleke Sade apesi 15 000. Mama zali kobenga boya kotika ba fond de caisse. Kinshasa Congolais. Kinshasa bini. Na kambe. Wow. Ah bana mama mwilu balenda kinza. Soki ezalaka na Kinshasa obengi boye deja basi basopana kikala. Biso tobukanaka te mama. Eza remarque bazobenga bino na mbongo bolingi koya nango te. Eza kitoko te. Siko tolala awa. Ba mama bazali kobenga biso mokonzi azokobenga biso te kotika ba fond de caisse. Kinshasa oye. Ebimaka. Ezongaka. Yaya na biso na kambe. Wow. Baberefer oye. Biso na Kinshasa tobenga ka ba mama presidente communal tobenga bango ba berefer. Donc bino pe boza pe na ba berefer na bino tangu mukonzi azokobenga tobima ba mama tobima. Tobima mama tobima. Lelo ezali mukolo wa mama mwilu. Lukaka ata ya muke. Opesaka na mukolo wa lelo ezalaka mukolo wa lipamboli. Et surtout bakonzi bakiti na mboka na bino. Kinshasa 5 000 francs congolais. Yaya na biso na kambe. Kinshasa oye. Zenze 3 000. Zenze nani? Zenze 3 000. Zenze 3 000. Yo sali comme yo papesi mbongo ebele makasi. Central now. Ole komi ba 200 000. Bila mbongo bateli yo. Mama bana na kambe. Ebimaka. Ezongaka. Kinshasa oye. Bana balenda oye. Njenje. Yaya na biso na kambe. Njenje. Njenje. Mama général zoya ba mama. Ba mama benu kutabika ba fond de caisse beno. Benu kutabika ba fond de caisse beno. Betu kwanda va betu sala kisalu betu telema mama. Mampinga. Mama dozela bino kuna. Fond de caisse leka. Ingeta mama. Mampinga ya FARDC oye. FARDC oye. Oye. Bako yoka kwa. Na kwa tata ape moni
Mosan. Ngai mama présidente ya FARDC Congo Central. Naye nakimbelekela 100 000 francs. Bomoni ndenge tosalaka na Matadi. Bomoni ndenge tosalaka. Mama FARDC ya Kinshasa, omoni 100 000 francs congolais. Nde bongo. Mama totelema mama mokonzi azoko benga. Boya kotika ba fond de caisse, Ba fond de caisse baoya nango 15 000. Zile. Maman responsable makele que c'est un. Azana fond de caisse na tambola minimia papa na 20 000. Kendo chapo na lelo mukolo munene nani atie loboko na sanité na paroisse na ye atelema kimbelekela eza wapi 12 000 kimbelekela ba mama ya ngongo baye na kimbelekela ya 12 000. Merci. Au sali combien, maman? Total général. Ça, 2500. Ville, 10 000 francs congolais. Yaya na biso na kambe. Ezongaka. Bana mama mwilu wa kitoko. Mama ye lisusu. Cité verte. 13 000. Mama na biso na kambe. Ba maladi nyonso na nzoto. Elongwa. Makambo senga mama mwilu ozwa tozwa te. Akozwa ngo mama. Bongo ya tiela ko bakali. Fasoni. Ebimaka. Ezongaka. Obetela ye maboko. Mama na biso presse mama. Wapi mama? Mama journaliste. Cité verte. Njenje 3 000. Ozosenda pe komela kisi mama bambongo nezoya. Ville 2000. Europe oye. Ba mama balinga misala oye. Poto. Balinga ka papa na bango makasi oye. Poto oye. Sala fiere mama. Tosomi bato. Sala fiere mama. Tosomi bato. Europe oye. Combien?